Bandeko mbote bino to mesana ulandanga na banayi déjà émission mettons on va 6 à 7 minutes na ko remarquer que na check mode avion té alors sur la check mode avion té tango batu ba ko benga na continuer ngo soutenir on a reprendre ngo bolimbisa bandeko na lobi ke baboti bokebisa bana na ba tatouage. Tatouage eza pona bandoki, c'est-à-dire bato misala mabe, y compris sorcier na sataniste. 99% au bazana ba tatouage, bazana bato misala mabe. 99%, 99%, sauf 1% de bayebi na bangote, c'est par ignorance, pour amoni muninga tiango, aliye pa ko tiango. Mais ayebite ba conséquence na moza nini bandeko o bayebinga na yebike ngana marchera toujours na ba verset biblique na bimaka ni bandate bandeko ba pharisiens balingaka mateya à Jésus-Christ était. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus-Christ a changé ka mateya. Biso otote ya vérité, bato balinga biso te. C'est vrai que bino balinga bato ba sepelisa kabino. Azo bano makaba kuta po yo sepela. Ngana ko bano makaba solo po changer. Mais na changer be mateya te. Jésus-Christ a changé mateya te. So que na Jean 10:20 ba Bible bolanda ite amuto liboma, c'est fou bolanda ite. Ndenge biso be batreta kabiso. Mais ezana ba oyo be balanda biso be ba yo kabiso. Pe ba tsa en pratique. Alors, bandeko, dans la Bible, si Dieu t'interdit quelque chose, c'est juste pour te protéger. Mais toi, tu veux agir au nom de ta liberté. Et les conséquences seront néfastes. Les conséquences pour toi seront très graves. Ndeko, talaga ke yo vai na yo, okoko tanda ko mo boye, pour que nous tika makila na yo kuna. L'âme de l'homme est dans le sang. Ndeko, sakana na eloko mususu makila basakana na ngote. Sakana na eloko mususu makila basakana na ngote. Le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Na lo bango le sur la discipline ngai. Tango yoko kota kucha mutu e pai batu bakata ka biloko wana. Oyebi bango te so bazanani. Tango yoke makila na yo. Bango tatika na yango. Oko remarqué la famille bato bakufaka bana bakufaka na tourage no ya libota bato bakufaka oyebite liwana ezo utaka wapi yo ebina hote oyebina hote me bande ko ngai ba o ba ebili loba le péché individuel peut devenir aussi un péché collectif. Na bati ba oye ba ibili lo baso bakina Josué 7 1-26. Bo muna Akan likamunza ba pekisi pour nous protéger bango ya lingité. Abuki interdit. Et tant abuki interdit l'on y a qui pays ba militaire nyonso oyo bakina ko bunda na mboka ya ai baganya kiti ako alors que c'est mboka ya muke. Mboka ya munene bagani yango, mais ya muke bakoki ogani yango te. Omoni péché individuel ndenge memi et comme péché collectif. Et suka na yango ba bomaki ye na bana na ye na mwasi na biloko na ye. Péché oyo commettre isu mwana e comme collectif. Kaka oyo yo salaka oyebite lelo yo et comme otinda bana no ba souffrir, libota no ba souffrir. Bato musuba kufa ozo yeba te ke pa yo ke no kotsa mutu isa ipa ba kotaka te bande kulanga ngana zo sala musala nga nazo boki na mutu boki la te mais soki yo monike o ngana zo beza mabe italio na sala musala correctement alo bande ko tokota na makomi tokota na makomi nano Tokotanga na Lévitique
Lévitique 19, 28. Tout en français. Lévitique 19, 28. Vous ne ferez point décision dans votre chair pour un mort. Et vous n'imprimerez point de figure sur vous. Je suis l'Éternel. Tout en la Bible. Ne vous faites pas d'entaille sur le corps en signe de deuil. Ne dessinez pas de tatouages sur votre peau. Je suis le Seigneur. Lévitique 19, 28. Tout en a lingala. 19, 28 en moya. Oh là. 28 bamini. Soki beaucoup fait les motos. Boko kola basuki oyo ezalaka na bapembeni ya mutute. Bolongola mandefu oyo ezalaka na mipanzi ya elongite. Bomizokisa nzoto na bambeli te. Bomikataka pe banzoloko te. Ngai nazali Yahweh. Mes chers frères et sœurs, nabai na binoke. Soki nzambe azopekisa eloko. Azopekisa yo te parce que aini yo. Azopekisa yo te mais pour na songolo boete mais azande ko protéger yo. Ya on azopekisa. Mais yo liko yo kate. Identification na yo eza nini? Identité na yo eza nini? Identité na yo ezali un chrétien. Tu es un enfant de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. Identité na yo eza enfant de Dieu. Un croyant né de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Tu es un sarment rattaché au cep qui est Christ. Voilà l'identité na yo. Tu es un sarment rattaché au cep qui est Christ. Jacques 15, 5. Mais tant yo oliko yo kate yoka Biblia ndenge zolo na yo na 1 Corinthiens 3, 16 à 17. Yoka. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. D'accord. Yo memi temple de Dieu. Et pas une zambe apekisa. Et là, on est vraiment sali yo. Ok, nous compte à place moko. Bakata kayo ne loko mo boye. Et zo bimisa makila ozo mona pasi. Kaka pour satisfaire kaka satana. Et belo mona ka bacha biloko courant, bacha nyoka, bacha banini, eza na ba signification nango eza ko représenter ennemi. Mais yoko kota kuno ko sani kuna. Olomi de zanango, sataniste il faut que zanango, frère zanango, mamso zanango parce que baza ko représenter satana. Mais yo identité nous ali enfant de Dieu, un croyant né de nouveau, un temple de Dieu. Bible ndenge lobi. OK ko sala nini kuna. OK ko sala nini kuna. Okola la bandoto malamu te. Makamune ko beba. Okoma soulard, okoma muto abasi ebele, okoma mbato mibale ebele, okoma ko zoba ku ya décès. Osa ko yebate, makamune so utawapi. Mais Dieu t'avait interdit. Parce que nzamba yebi que ce que yo kuna. Les conséquences seront très graves. D'abord, tu détruis ton temple. Le temple de Dieu.
oyo eza na nzoto na yo, nzoto ya nzambe wana yo détruire yango. Yo kanisaka ke yo zo détruire yango na relation sexuelle te balobi ndenge wana te Bible balobi ndenge wana te epai yo kei epai bato badoraka bato tozoloba lere nyonso ke le royaume de l'ennemi est fondé sur le principe de la compétition. Tango ke pa ya moto ya misala mabe yebaki boke mpo bobunda bino na ye. Et puis tala bato nyonso oyo yebi baza baki na ba tatouage tala ba vina bango tala ba vina bango omona baza bato ngo via désordre omona ba cas grave ko na mabota na ye tala bato tout onga na yebi eza ndenge wana tala via olomide tala via efere tala via sataniste lifonge tala via ba mususu omona bango kaka ils ont des problèmes bibembe avortement kisoulard koluka mibale ebele koluka basi ebele baza centre na biloko wana baza centre na biloko mokili kolinga kolata biloko ya cher mpo pai azali mwana nzambe akokende pai moko te ke azala na biloko moko impressionne bato ke ye aleki bato batali ye mpo na biloko eza na nzoto na ye basinya mabe na bilamba ya soki ya ndenge nini mwana nzambe ntango ake pai bazotala comportement na ye bazotala façon azali façon alati façon alokolobele ye façon ya koseka na ye ezolakisa ke o mwana nzambe me yo okamati kabaka ta nini otiango soki wapi oke place bato so batala yo bato so batala yo alors tango bato bazotala yo wana bato mayele oyebi bazokalifie ndenge nini bazokalifie na makambo nyonso mabe akozala ndoki akozala boye pona yo tie loko mona nzoto na yo oyo eza ko attirer miso ya bato mona nzambe azalaka ndenge wana te tala sataniste efongi soki alongoli veste ou bien chemise mais soki okotelaki na badi otiki mala moko okambo lobi Bible lobi awa ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bato belé, bakanisaka ke oyo elobelaka relation sexuelle. Oui, elobelaka relation sexuelle adultère. Mais le reste de la relation te. Allo bandeko. To kende lisusu na 1 Corinthiens 6 kaka. To qu'est-ce qu'on a 1 Corinthiens 6? Pour on est qui 1 Corinthiens 3 16 à 17. Donc qu'est-ce qu'on a 1 Corinthiens 6 19 à 20. Tout là soba le minini. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Et puis landa pe bato ngo nyonso o bazana ba tatouage wana. O mona ba balinga pena makapanza ba solo te. So kut o mona ba balinga ba kapanza memoko ya bato yo neti ba ifonge neti. Donc bato oyo ya monde na bango pe. Mateya oya biso linga mote. Akolinga mateya oyo bato ya monde na bango oya biso oyo zo chamtu na nzela linga mote. Mawa. Mende kuna ngai jour au ken hôpital ko eloko liboso ko luka biblia eloko liboso ko boya ko tala biloko ba ifoge parce que on banga siko liwa o bana luka siko biso obligé na moment wana o bana luka biso oyo bato no linga ba osuste parce que comprendre mais ko comprendre pas na hôpital o benga na oyate parce que tu avais suffisamment le temps. Il y a une décision de nous mener vina yo. Alors bandeko
minute nangeza compter. Nanda kubotanga Apocalypse 14, 9 à 11. Apocalypse 14, 9 à 11. Pour les chrétiens, les tatouages est un grave péché. Ndenge na yebisaki bino na mateya bolandaki lobi. Exode 23, et ça quoi interdire à koboma. Donc na yo mutu au salaka avortement. Na poseur de bombes na ba métro pour ba kufa. Bino ba vous ndenge moko. Parce que vous deux, vous avez un dénominateur commun, mauvais cœur. Il y a un mauvais cœur, à ce que nous tchaba bombe dans le métro, il y a un mauvais cœur, que quelqu'un est sur ça avortement. Le salaire du péché, c'est la mort. Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Ndekunangayi. Yo keko kota place ma belle. Ok ko ça li sumo pa nzambe apeki ça. Mais yeba yango ke péché individuel et comme on rappelle péché collectif. Yo moto sali yango. Satan a zui bana na yo, famille na yo ebele. Au moins on va kufa, bana mendoko kufa. Ozo yeba te obandi kuluka bandoki, mais pas yo kenda ko kenda pas bandoki. Est-ce que moto vraiment ya malonga? Akosa la msala wana. Ya ko kataka bato, Kozoka makina la bango, ce que sataniste était. Est-ce que vous normal n'est nga? Moi je peux faire Moussa Ndewana. Tanga na Josué 1, Josué 7, 1 à 26. Au mona Akan. Nzamba sali interdit. Mouto a touché loko wate. Akan péché n'est caché. Or Nzamba mona qui est et qui d'autre encore? Satan aussi la vie. Tant qu'on commet ce péché, Satan a un droit légal d'hypothéquer sa santé. Hypothéquer mes bâtiments, soit Israël, ou bien Bundisa, Namboka Aïe. 3000 personnes qui n'ont pas Bundisa, Namboka Mouké, Yamboka Mouké, Baron soit Koufi. Josué Léli. Alors, et ce que vous avez les sumo oya yeka kasalaki et comme les sumo mo collectif et comme les sumo ya famille na ye ba bomi moi c'est ba bomi banana ye ba bomi bibole na ye ba bomi biloko to za ina yango pour les sumo ndeko na ngai les sumo oyo sala wana ya kota kuna et loko nzamba pekisi tala na famille na yo et lo ni ko ila yo ni ne yela yo Landa bat nyonso basa tatouage au monde ba mena ba film ko ya désordre et reste ba bandimi oyo ya ngai o va passer na délivrance ba tatouage wana za suna tina mokote tala yako yo tozola nanga wala tatouage tala na kuna yo au monde zola ba maladie bakamo bela mabe baso ko bundiso na butu baso ko landa yo ozeki na film ko bizarre bali wapi na kati Nzambe apekisi yo. C'est pour te protéger. Et toi, tu as agi selon ta propre liberté. Au moins, liberté, pas mimi yo. Au moins, nous avons suite na bango. Mutubasala boye. Suite na bango. Mais talaba intellectuel, ba universitaire, boni yo yebi. Bazala ba tatouage. Boni. Au moins, ba moké. Ebele, bazala moté. Mais moké, on a talabango. Via des ordres. Masanga na masanga. Bibale belé, basse belé, ba incompréhension. Oyebite biloko les autres api. Oh famille na ye, ezalaka boye, libota na bango, ezalaka boye. Toujours c'est ça. Nzoka ya moté. Mes chers frères et sœurs, Bible sur la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Psaume 111, 10. Psaume 111, 10. Zoal sous Proverbe 9, 10. Jamais on écoute un professeur. Parce un tatouage. Jamais on écoute un député. Un président de la République.
Okuta bazala tatouage. Non. Okuta kaka na groupe ngo mingi ba batanga te. O batanga basa 1%. Kabdo tala ba Johnny Hallyday o mususu États-Unis akufaka. Ba mususu na o mona ba kaka. Bazala yango. Batu o batangi ba keti na suka licence, doctorat, tout ça. Ma ye les anaye habité. Et monsieur a comme l'université à siaka ngota ko na humanité. Et comme il est trop tard. Parce que pour benga yo intellectuel faut ça au les kana universitaire. Intellectuel faut les kana universitaire. Dans la sagesse intellectuel faut les kana université. Alors quelle université on a ba bazar combien? Dans la classe na yo za na université combien ba tatouage? Au moins les mso za ka 3. Na 3 na yo za na 4. Eza ma mingi. Na 3 na yo za na 4. Dans la famille na yo batu boni bazana yango. Alors beaucoup kaka tata leki nanga, tata nangai, kingani nangai, mama nangai, tata mwasi nangai, tout ça yem ta osala ngaboy. Mais ndaku oyo kendaka kokuta. Et en plus ce qui est grave, bazo kata yo ngo makilesa ko bima au futi mbongo ebele. Et mbongo na kuto ko semaine ngo na kati makama église té. Mais oko pesa mbongo na yo donc tu accepté. Alors c'est l'alliance. C'est l'alliance, alliance moko oyo eza conclu na mbongo oyo pesi. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Bible pour rien. Faites tout pour la gloire de Dieu. Alors, est-ce que eloko yo sali est pour la gloire de Dieu? Ce qui biso ba auto ça na ngote ko kasete ke toza bazo ba yondo l'équipe sur mayele mais non. Ko kasete ke l'équipe sur mayele la sagesse ah non. Toza ni liloba. Nzamba lignité pour protéger ngai abiko salote. La crainte de Dieu. Yo ça la crainte de Dieu te. Osa rebelle, tu as désobéi. Et la désobéissance conduit à la chute. Okoko takuna boba ofangoli porte ya munene. Satan ko frapper ba na yo, mobile na yo, femme na yo, bato famille na yo. Ba mso zo kende, ozo bato bazo kende ndenge nini. Est-ce que alliance yo uta ko sala na maison wana oyebi yango? Est-ce que d'abord oyebi ko sala alliance? Ba chrétien baza interdit ya contre ba ndako ya mabe. Toza interdit. Yo okekuna, yo okekuna. Mais osala on pour nani? Pour mon okitoko. Est-ce que osala on pour mon okitoko? Sala nyoso se débarrasser na yango. Ah famille na mte sala ngabwe. Ah kingani mte sala ngabwe. Famille mutatina ko kinakuna? Famille mutatina ko kinakuna? Makila yo tika kuna oyemba kana nango wapi etikeli na papier mais ezali ok vraiment et pas ipo yo kino tika makila na yo. L'âme de l'homme est dans le sang. Yo décidé que nous tika yango na ndako mo boy batmo boyeba ni kutu boza pe famille te azokisaka yo asiba okuta ba mususu ezana fesse ba mususu na sali bomo muto ake alongoli sous-vêtement mwasi muto ya yebite abandokata ya makilozo bima ba mususu baza ko se retrouver na bazemi ya batuana ezaka basité ba musicien na tango na zami bali. Mes chers frères et sœurs, tu es un sarment rattaché au cep qui est Jésus-Christ. Jean 15, 5. Badeko. Lorsque tu fais quelque chose, il faut penser aussi aux conséquences. Tant que tu as une cinquième des humanités, tu as une dissertation. Mais tant que tu as une dissertation, tu as un avantage et un désavantage. Si tu as un avantage et un désavantage, tu as une dissertation.
et puis ça va te mailler les mingi. Mais yo peut-être na fini osala na dissertation te ozuka moi brevet na yo oyo ya cycle d'orientation. Allez, quand ça l'école infirmière au bano to na mona kuna bazo ko sala l'école infirmière ba musu bazo kende na ko tailleur ba musu ko sala dactylographe donc baza limité puisque c'est une dissertation te. Tant yo sala dissertation toujours faut dire avantages et désavantages. Yo mutuna vie tant ça les kamuna yo faut tala ke les kamuna o sala eza malamu avantage na oza nini o nazo sala désavantage nango eza nini. C'est pour ça moi na Nzambe na fin de l'année sala toujours bilan na ye du 1er janvier till le 31 décembre leki ndenge nini et leki ndenge nini. Alors siko bula oyo ekoya na ko vivre ndenge nini mutama yele azalaka ndengo wana oko kende ke bikendela te bikenda kenda. Tu fais des choses au nom de ta liberté. Moi je suis libre. Vous êtes libre. Ok, kuna bakadio pak sata zuyo libre. Mon liberté ndenge memi yo. Ba conséquence na vino. Tala bat nyoso oyo yebi bazana ba tatouage. Ba nyoso. Omona muso akuma solar. Omona mususu ça ne va pas. Bakou ezwakaye. Makamo abe. Mususu ba ndoki ba yela kina butu. Mutu yo sa de passi. Makamo ka ebele. Oyo nyoso na yebi 15 na ba tatouage via des ordres. Vie il y a des ordres. Oyo nyoso na yebaka 15 vie il y a des ordres. Pourquoi? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que tu réfléchis un peu? Est-ce que vous trouvez ça normal? À côté de ndako na ye a que de place wana bakata kaye biloko makile bimaka ye tango soma ya miso bima ye pona pasi après pasi wana azimbongo afuti mutu wana makila na etikali kuna babwaka wana numo mutango so yeba ko makila ya nani tango okende ba yala masango tango ofutaki mbongo okoti na kati ya alliance na kati ya pacte biloko kuma kolanda yo bilime kuma kolanda yo biloko ndenge na ndenge kuma kolanda yo popa yo wuti oyebisi famille te et pas yo wuti. Est-ce que les chrétiens ont le droit de se tatouer? Non! C'est un péché, puisque c'est un interdit. Et ça n'est pas meurtre. Exode 23, c'est un meurtre, et c'est interdit. Yo suis aimé, au bomi. Chaque fois qu'on connaît qu'on l'a passé, on a 10, on a nazaki na ser moto bana samena na yawa pananga moko sura muna benga o papa na zako ya mais azolela oh likamnya bi na zako ya o bondela ponanga d'autant wala ki a se retrouver na ange amemi ye na likolo bakia kuna bakutani pe na satana bamoni mutu kama makolo milai mais alata ba sapato a changer couleur. Atuni ange on a mis on a eu Satan. Oh, bon ça bon on pas parti abi non parce que Satan est pauvre. Mais il y a des sabato bon abi bon on est à yete. Ah bon? Tant ba poussa ni moké ba mona bilogi bana moko ebele ya mike bana bazo lelaka. Mais tant que tali boye amoni oh bilogi bana moko 5. Et ça bilogi na ye. Comment bana bazo bilogi nanga? Ayi si ange metala bano yo mitano na somo na bilogi nanga. Batuni ye olongola baze biboni abi 5 kasi bango na bazozela yote ba olelaga oboma bango na Jérémie nzamba zoloba Jérémie na kati ya zemi nzamba aponaki déjà za la prophète. Alors yo mutu oba ponaki za la prophète obomiye na mutema na yaki ndoki mutema na mabe obomiye azo zela yo. Il faut une repentance, confession, repentance sincère, suivi des sacrifices. Sinon, tu es au kuta bakuna. Si vous êtes au kuta, au kende na lieu de tourment, ces jours de mort, là où il y a que des graissements de dents, que des graissements de dents. Binom to la nangai, botalaka, basale nzambe nini bino landaka. Yom to zo kanga, ulandaka bateya, et pas ba sataniste. Pas battre Bible le bate. Okena ko bomba na kuna.
Mais suka na yango sala oyo lingi nzambe azozela yo. Sala oyo lingi ko mais nzambe azozela yo. Tokotala aucun lieu de tourment. Ce qu'on reçoit 1 Jean 1 confession de péché suivi d'une repentance sincère aucun découna. Nzoto oya yo ezalaki temple de Dieu. Ezalaki sous temple de Dieu te. Pour yo même en place mabe. Ezalaki sous temple de Dieu te. Et comment temple à Satan? Il y a ennemi. Alors maman na bondi la ko na ye. Na bondi la ko na ye, na bileli la ya ba ina ngo. Aye ko semer fort. Oui maman. Oh papa kana kase ki ko na nzoto nga moko. Ah liberté mwana te papa nzoto na yo moko. Mais Jérémie a na nzoto na ya yete ya. Aka na kata nzoto mutu mususu. Mais nzamba lobi. Na sina pona kiyo, na yeba kiyo zala yiko. Via mutu bandaka. Tango ezana makila via mutu bandi tango kai kami pof via mutu bandi aliaka biloko oyo liaka ali yoza déterminé bomaye et surtout ba mususu oza mo libala oza na kati libala olongoni zem pourquoi parce que oza na kati libala olongoni zem pourquoi na teki mate yango bolanda yango ezana ba verset nyonso. Ils ont bandi numéro 1116. Faut ils ont bandi 1116. Parce que oh, on a aussi déjà 1118. Il y a déjà 1116. La tiens encore hier. Luka yango. Landa yango. Mes chers frères et sœurs, Nzambe apambola bino. Bino mtu landingai. Ba oyo bazana ba biloko wana. Ba tatouage. Faut qu'on nous commence à l'anzambe parce que yo za impuissant. Faut qu'on nous commence à l'anzambe. Pose à la aider. Sinon te okondima. Merci. Nzambe apa mola bidon. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Un Jean 2, 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ici, on parle du monde de convoitise. Le monde de convoitise.